Pardon la non, écoute, tu as no boité. Tu as no boité. Yo yebi na nzambe sen na nzambe. Mina bakba yo kake na ti ozemi na santé. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, en tout cas, Lucas solution kamazemi wana. Naïm si je te dis la vérité. Pardon s'il te plaît ko ngala te bat boyo yo ko zamu sai na nzambe. Kosekate ko, pardon, kosekate. Nzambe. Parce que tout est là, oh, bah frère, au moins bah frère. Quand il y a tout vent na vie na biso, ya kovana na yo na vie na biso to za na ya to vana. Au moins ti ama to abona osambela, ya ngoyo. La bala. Yo bala. Jusqu'à la cara. Siena ndako. Naboite ataku tumolimo ngwe mpapangite kangayo ti papa kulutu ya camarade na yo okomiti na niveau wana mo hein okomiti na niveau wana azo sepela te mingi okoma awa aza oluka ngana za bololo homme de Dieu je te dis frère ngana za bololo la prière yo ndakena aiso kende église azoma yele ya bana no nyoso tuna zo kende prière mona kaka esprit moko lembisi ngai na leke bibishi azoma yele ya bana na yo tango na boke atango na dikola nzeta mbila en fait mataka okitango Ça me déconne au papa. Maman bibishi ninga za bibishi tele makolela suti telemi. Bibishi nda za boy maman. Ngai pona récompenser tatuka lo mona visa ndenge bakufaki na crash. Ba vie onyo songa na za so na bien le na le kalanzela bazo benga bazo belela bazo sa. Esaïe. Surprise. Mais c'est bien, merci. Hein? Alors fais-moi bisou, non? Non. Non, fais-moi bisou. Hein? Fais-moi bisou. Ok? D'accord. C'est pas grave. Maman, ngai na changé. Ngai na bala bibishi maman. Hein? Mibali wa malonga bakolinga yo lingi bango te o bakoko tiona poana yo bomona ke na yebisa mona tane bakutana na baboina bango pinga ite bazolinga na bango kangai boinga ite mais ce que ozanga nekinya ma chère bakutani nde kokutana ya kokufale ni fale baba moni ndenge yo osala ngoko pona likambo yela hotel oui maman kosa boyeke papa so moni biso bita to yaki to sala ma chère bilamba zo bala la berger papa maman ezangai na luki pardon maman ngai na kobala pardon na fuka maman ngai na kobala papa moi sinon ça ndaku ya pardon na bali ete na ça elo monter moi je veux me cette fille là lelo so likambo comme na yelinga ete zela na yebisa yo ke bapomani bango mibale okende kosamba suka nango ekokoma mutu soki azolia kolia suka nango kotonda yo ozomona ngai napesa ko conseil oyebi ntina nikleti wadi akenda poto oyeba ntina nango nakoexplike mokolo mosusu sosola omona toloba nanga maloba mabe na boya bango mpe na sani metika baza mpe mibala pona yo te wana papa na yo so natiki bo yo banopesa no pesa ngani banopesa mambo yo banopesa mbilingi bango bapesa ti oloba makambo wana yo nde nena ngai naza besoin na yo kaka okeka kobondeli oyo na ndenge na ye oke pepa mama nga fiso se wapi mama akufa mama Eleni Terema Eleni pardon visa ko yuwa oyo kaka moko ya mwana yankoba mama nga visa papa tatukalombo mame
ye bibishi wana monika mobali yo lingaka Lewis peza ipamba te na tune volonté nzambe ba message bande ko bima ba prophétie aza mobali na ngai ozomona mais nazo kamwa ndenge sali suboyi ya seki zaki na volonté nzambe ti yonde oso te bibishi wa feza la tutani sina mama mukila simbi bibishi ndenge za wana ko bibishi za film ko souffrir ni ngai on dit mateki bibishi ata mukomota ko simba kisi ou bien ça siko yozo zo part ya bibishi yo kana yebisa malembe te ozomona keza na mutu te libongo ça repasse mpasi mama yebisa ngai loba vérité di vanza mama Larissa Maman, le bas n'a maman, je suis là pour toi, le bas. Maman, vous bête à yoté. Ozo gani passe. Ozo gani passe. Au milieu ici, c'était au grand hôpital. Makanisi mangai epayo zali Claudine Kapinga. Ioti kalina bana ngai kona kei mosala ngai. Mobembo ezalaki nzoka ya sanza misato mikolo mileki mingi ezali kaka mikano beotaka na nzambe. Abesi nos pères spirituels. Sylvain Dieu des fouets. Pascal Morabito. C'est pour toi, oh ma biche, que je chante mon amour. Cette mélodie d'amour, rien de plus beau que les d'autres. Côte à côte, c'est pour toi, ma colombe, que je pleure à chérir, me souvenant de tes lèvres au bout de miel, à jouer. C'est pour toi, Claudine Kapinga, que je chante mon amour. C'est une mélodie d'amour, rien de plus beau que d'être côte à côte. C'est pour toi, ma colombe, que je pleure à chérir mes souvenirs. Mam Lopo! Mam Lopo! En tout cas, vous m'avez pas mingi. Vous allez le voir, bonne vous boy. Bonjour. Nous sommes là bon. Non, dis maman, tu peux nous sommes là bon. Na saline. Tu comme déjà 9h vraiment taille moko. Ti siko ti osale linga ite. Hein? To maman c'est la bossela makamandenga nous quoi voyager est-ce qu'on commence à bon poani. Aussi obi les fétiches. Makamno msolo bana ko. Soko meli fétiche ndo umeliti. Yo comme négligente boso za moi soko bali. Yo kanise makambo nyoso ngana kukufa tena kubandusalelwa pe uziba bibombe lo nonyoso chena mai nanyekelo banyika bilamba banyekelo na bibombe wono kosi mamlo musano bazwani anda puselela ngai nyoso te mama tango sala aselela abo bosko lo kwasa tango selela ngai te mama zonyekelo bakaluso poza menga bibombe lo nona simba bibisho bimana kate te mamlo posa ni sunga oselo te wose bonga na obenga mato ya papa olonga loka msaba zo mo msam so sama kama bongo poani kasi ko mosa na gumeli na seliso ke jiza wanalunga na bupete bo yo diza yo to banda ko memangai a bebe zo ko tsela ko yo zame no kote ba ngona shamba ngambu ngana ngambu kote ngana mesu na ngai yo ya tatu kalomba ya kubala visa isalimu kolomi balinde bazwenga na musali soko balongo linga ya bitata nzambe yes satana zo sepelete nzambe nda ku sepelete soko balongo linga kwani bushoto boy na yaka kegali ya kutele na komi ya kulala kaka landa ko menopause ya kutelenga na ndako lelo bulongo langa busaka naka kuluna na musala kuluba kama kabwana mkolo mususu tepe kukanga sayo limbi saka munakoye bako tetiwe zelaka kaba yeloti papa boni santé ça bien Madame maman aza bibi azali maman papa na ikura tubano sona zongi merci maman donne pas trop.
Mamiro. Mamu lopo. Yo tele makateka mamu fiante. Mbot. Mamu lopo eto. Yo kazi soko lo bila mna kwamboka ndo koti na bupeto. Uzo luka? Mamu lopo. Bano basi achinstance ulati mayo deba makolomila yo zo tambula nango pokaende na peseni mo tambule nango makadamu tiu ya. Mamu lopo moi je te comprends ko o bien on doit pas on a vu non. Ya koko na yo tango na biso mayo deba maboko mila ipoka. O bien on te bien na on a vu no ko boye bien on dit on se pega la ba. En tout cas mamu lopo. En gros moi ça na bino. Pardon. Kanga busoto, umani nga mubanga to je fais la lutte contre la vieillesse. Woni busoto boy. Mets-toi kaka. Yo yebi français fanda ni la française. Aussi que on me le va chanter. On pas boutique kaka, ça la sous ça tu peux boire vraiment la même. Yo. Mais elle manque c'est de près tout hein. Oui, de l'eau c'est pas quand elle manque ça moi. Mais Nico. Oui ça va. On tinda utina yo tala yo tambola tête. Non maman na nga tu tina pas maman zéro mbia na Paris. Tokende. Yo ça va maman. Ya mikeke zaki hein. Tokende te ya ça on quitte. Tokende nini? Ngapi azambo papa tikelenga avant voyage. Je n'ai sauté au voyage. Ah oui, c'est qu'il a baqué déjà. Bah c'est bakenda déjà depuis avant-hier même. Nana courage au bimate. Eh je suis à la boule poigne. Yo kasi tengana zo kende uso dona mbona. Ngaza la mbona ngai. Ah, mo mutu ba. Te yo zala ndebo yo kalisi netike. Ngana yo sala programme na ngana badana bambona. Ngana na tracer programme na ngana sapena mbona nga batindeli nga mbona ngana sina biso pa mama Berombia. Mama Berombia seti bi. Te pose so sali programme ngana na tikina nga bazela. Vous allez boire. Te to bima to kenda restaurant papa kenda ti aussi na piscine partout au kendaka. Na boya ti mama. Ce voiture ya ngona to ki kaka to. Mina mina zani ya courage te banda to na lamuki do ekal konzo to le mazara. Vous pouvez le bien encore dans le vide bon. Na yebite. Bibiche. Il faut ndima pe quand même ninga to bani le to bani. Mala mama nanga to lobi ki okena tena pe na kepe po fe venir ça pe mama Véro. Ba course ni musu sati ni ba on bien kuna lo mba na yikunu to porto. Si on lobi ki okena tena kino. Suka $50 hein. Après on s'en va okena. Mamu lopo na bino na za nokulea ya awa yo lo baina na sisa mbongo na bino. Yo kende pa mamu lopo zwande mbongo yo pesa na ngite. Mbo ba simse yo so maboko na ba bigi nga dépasser. Bon argent de bouche no ba kendo simse ezalaka. Mama c'est la papa mama te. Kasi mama papa to bi mama visa pesa. Ça nous zo benga ete. Mam lopo Il y a $50 na go danga pesa mu à transport. Bilo na uso na yo lekisa yo. Ulobe? Na bien ka $50 pesa mu à transport. Mam lopo na mo. 10, 20, 30, 40, 50. Ndesali. $50 pour foot. Uzokende mbanda kato uzokende wapi? Ufanda ka wapi? Zela. Aso kiti komi ya kishasa te mama. Komi ya kishasa? Awa tuzana ya kampani. Umonise kwa kitema kadamu ba. Ozo kidad bana kuniyo. Tala. Zela mama zwa mbongo yo pesa ngai. Papa na ye mama pesa kinyi. Tala uko msana bino. Faut expliquer aye. Ah, pardon. Tala ngana ya ufefela ka awa to yoki. Ka bibishi faut ebisaka ye. Tina na ozo loba ke ba pesa mbongo na sana volonté na yebi bien ke ngana sana mbongo. Obi papa na ngai bien. Tala, tina ne tokoma ba kamado boko, ayebi papa na ngai papa na ngai muto mbongo. Ayebi bien. Saka makaba matambongo ebongo na ye. Ngala ko fefela ka wate. Ayebi bien la bibishi ya pas le pesa pesa ke ba samba de 50. Yo no muna zo pesa ngai. Oyo keep mama. Bibishi faut solo na mama msala bino bien. Ngana za mwana musali to yoke male njike imbécile. Talali mumulokola ndonga meli maya pula. Mamlopo. Epo balubaki na gakate mbongo. Soku senga na kubandu pasu $5 usombe ka. Na opisa $5. $5 sala ngo. Ezana maboko anani. Lukulu za
bango makaka. On est comme miluki nga makambo pa nani. Kende na Toulouse, au moins la Chambelle, yem tazwan azanango. Pourquoi on dit mangati? Nini? C'est que ça, nga roko ça te na bisako. Ouais. Te problème est ça que natongo boimoina ezati parce que papa na maman bazoya. Oui. Oh, mais papa n'a pas. T'as tout cas l'ombola na maman visa. Bazoya dans des arbres il faut na kende na aéroport kuna na kezo bango ya moni na baki yo kende Toulouse récupérer ba colis na yo dès que c'est bon tu me fais signe. Ma Feli venda Feli Mayala. Naebi. Ok, s'il te plaît, dans mon téléphone, désolé, là, ok, je te rappelle. T'es un rappeleur. Oui, allô? Ouais, c'est bien moi. Ngai Lewis, oui. Ngai Lewis, loba kasite. Crash. Non, s'il te plaît. Écoute. Crash. Dis, s'il te plaît. Mais. Hein? Monsieur, s'il te plaît, est-ce que vous vérifiez bien que nani t'as tout cas le mona visé parce qu'il y a un avion et ça lui crash. Vous l'andez bien, hein, s'il te plaît. Non! Oh mon Dieu. Ah, mais c'est quoi? Non, ça n'y jamais. Hein? Ah, mon Dieu, c'est pas vrai, non, ça la nuit, elle te plaise à partout. Hein? Qu'est-ce que je veux faire, moi je sais pas. N'habiter la soupe. Mais pourquoi seulement Bango? Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Nzambe. Pourquoi combattre le bon? T'es juste à ta peau dans l'aïe, Seigneur. Bibiché. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, c'est qui? Ah, Lewis. Bon,
Boni. Oui, Naza, très bien. Nico, vous avez moi ma belle, bien à la soute pour Nico. Au moins na vie à Bibiche, Nzambe ndazwaka, Nzambe ndapesaka, donc ça a courage. Ok. Et ça que la bandi Hollanda qui Nilo. Nilo. Nazo quand expliquer nazo comprendre ça se fait là. La bandi Hollandais net sur Hollandais info crash mon avion au Salama. Donc crash Wani Salamaki. On m'a appelé. Il fallait nakende kozwa bango na aéroport. Papa tatuka lombo na ma visa donc na avion na. Oui, ça l'a crash bazala na kati donc pour dire que Léo aussi. Mama, papa. Oh, mama, Jamie.
ya Bilisa. Pata muloko yusa mwacha ukoka tepe. Pesa. Mwana mwachalo le paga ile ite. Zela, pinga mbana. Zela. Mama! Alamba! Nanga zina di mera ude sibe tuta nini? Alamba waje. Ya tatu. Ya tatu. No. Kaka bisawa. Bibi boy. Mtu kayali koloyo papa yake na weske zaya udezeke. Ibisa. Ya tatu ya kalomu na mwasile kutumiza. Ay. Ina mga pasala. Mama, moi je suis un assistant. Mama, nous sommes moi c'est suka. En tout cas, mais c'est ok, toi au moins tu. Là on a suka bien à te bilo on est si amener les mingas. Ah, n'importe. Vous avez un modèle à vendre au bin, on a un combat kilo il est comme ça là. Vous avez lié ça en minuit, il a minuit. Tika boki. Yo zo ka de la bola. Ya ko ko ma kilo te. Etalio. Vous avez un wana ta on a au bin nako. Si tout bando la na mingi zaka bana basi. Kumba na zaki ba bin na nganyo su za kana luketwa. Tangu na so balo na wana. Na so balo. Tera bana basi. Ah, moni. Na loketwa. Sa loketwa ka tibela kufela ti. Botika blo pamba. Zaki ya momo te malobo yo kaka bando botama na no yo kango te kangio mato il a vu sur deux choses et là j'étais encore trop jeune par rapport à aujourd'hui quand je dis tu es très belle là voilà je lui dis merci ya boni yo kolangwa kangati yo ndo kozana yo mo langwa webesika yo langwa langa ezana nani nani yo mo loba nani na suri na nga misu na nga na mwana nzela mino na mukewa pesa wala ndongo kanza kana tika bokwana kasa ngo polela nga makasi choix exacté le choix est tel sous bato akona plein table oui allô ebani nini na sens nini bulopo o vérifier to ozo pesa information est-ce que vous vérifiez ngo nina ngozuka mu ibele boye ko chérie Alexandre nina na bengi mulopo skoni Vous le ça va aventure réunion soko. Vous avez une aventure parce que le problème est arrêté. Qu'est-ce que ça na auto na kasina na bengo bika mulopo suki sa mulopo. Siko ngo lobani. Mulopo abenga lobi nini okomo lemba lemba boeloni. Hein? Yo faut la nga fola kena go vérifier. Na zelo nini so eza problème yebisanga na zelo koma. Yo okoka makamute j'ai dit zela nga fola kena vérifier. On le vérifier nini? Na tiko ka bimo kende yo mo kena ko vérifier. Est-ce que ça raka? Mamno ozolo balanga na kotirbo. Hein? Mamno ngolo balanga yebisanga vraiment. Toza awa wa to a plein table. Ali au suku de fille. Ah, la tika yo, obimo kena ko vérifier depuis quand? Hein? Bazo informer nga pour ma crash avion. Crash avion? Eh, c'est Où est le problème à crash avion? Il y a un nini. Hein?
Yayo nini yebisanga likambo isa kuna na kati. Yo. Résultat né toujours résultat né dans bazolo bana téléphone na zana en sûreté il faut la vérifier. Na avion wana tatuka lombo na visa bazana kati. Ah? Tatuka lombo wapi? Je sais pas. Oh yananga. Na visa wa mwasi na. Ah, tika ko, tika bandela no vérifier pardon papa na benga na. Pardon no kokati. Pardon tout ça misi tu no ko tibote pardon. Assieds-toi d'abord. Sans vérification, il faut tous se déplacer tout comme un petit côté. Oiseau peut s'en avoir nouvelle. On a une nouvelle facilement beauté. C'est très sérieux. On doit partir. On doit partir. Mais nalikambo esi yonde muto alikambo yebisanga na minute ndenge toyebo bibi chaza yemoko fongola mituka onyoso ma contact eza zamba fongola bisoso mobali eza ndenge ni zamba sebeke nani na contact papa yima kamwana mawe nani
kaka awa ma famille bébé ozolela faut que tu me makolela makasi te mama yoka ngana bon mituka jipo papa na mina leta mla ngana ngole peut-être eze pana pesa ngai na pesa ndanga nini bandawe lalo nani pizza voiture ya tomba ya sika wana za wapi na mwana voiture ya sika tukofana ndako munene boye ndenge nini oya sika papa soma za wapi ndako munene boye nakopanda eza wapi la garage nini papa est-ce que biloko boye makambo vraiment bakolo bilango ngo itata si ata yo moko penza na ma to banga pona papa pour sécurité pour la sécurité yo kalemena ni bato tali makambo na sima kaka sikoyo atali mo papa kolo c'est pour la sécurité boité papa kolo to ile yo nani te tika yo ne utaba to kali mawa ka fungu deja wapi kanu deja wapi non tika c'est pitié je me nani fungu la congélateur wapi pas pour la congélateur pesa na kisa ça pour la congélateur na bifo fungu la misu nazomona ya naza misu makasi na medembe biluka donc normalement faut ozala motema makasi faut ozala motema makasi mama ozomona semeki faut ozala motema makasi mama nalobi yano aza misu makasi mais il faut fongola misu nazomona ye akomomuka bakontaka mituka ya bandako biloko zala misu yo ozokufika kolelo ozofongola misu te ezalaka bongo fongola misu botikalika bino mbali yana ifo ozala moto ya makasi Allô? Allô? Oui, Lewis, il y a Bonnie. Ah, mais maman, on veut qu'il y ait un depuis. Ozo yambate, ozo téléphone à kukanga na éviter. Il y a un téléphone à kukanga, il y a un mabondeli. Ok. Bonnie au santé, yaya. Ah, mais maman. Nana nouvelle mora bien té, maman. Obinini? Yaya, sango su ya nini sango nini? Nini yango Lewis kwa obomanga avant yo tikali papa. Nengeza boye. Crash moko avion salamaki. Zela na pardon za malé. Ndozo bandelanga boye talaka maman, attention papa. Tatuka lombo na visa bazaki na kati avion na ba ya poto. Il fallait ba dossier moto landela awa. Ndeza na crash salamaki dans bazaki na kati avion na ba kufi maman. Yamu na ndo benga yo.
Na bengaki Bibiche na informé donc il faut que Luka Bibiche tala kaka ba bien so na nango nde toza boye maman c'est eza bango eza tatuka lombo na visa maman. S'il te plaît maman Luka Bibiche place à Zalaka oyeba et puis na rappeler au pesanga ba information na. Na Luka ya. Papa wana ya. Papa wana. Papa wana je charge na onyoso ya mtakomiso na mboka wana leo so afanda boye. Mandoko papa na ba boye kibisa. Mama visa. Nzambe. Batemona mo mena te poni nzambe na ngai. Allô? 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 Vraiment. Aseni ya mabenza mbe kantina talika moka bien. Atelo ko moi malamu sali ko boko la ofele vraiment Nzambe. Allô? À qui je l'en ai, s'il vous plaît? Ah, les chanceliers et les grands pétroliers. Moi, na LC. Moi. Kasi quand même, matin, il y a les Ah, beaucoup de temps déjà. Ah, 33 49 28 Tu as combien? Et bon, question-réponse. Question-réponse. Ça va, merci. En tout cas, merci. Ah, qui m'a été aux Andes de Bonangaï. Oui, mais tu as coupé. Tu as calé mon dos, c'est la gamme. Moi, aussi, la gamme. Tu as calé moi, la calme. Tu as calé moi, la calme. Merci. Merci. Bon, on a démontré ça quand on a cerqué dans le don, ça. On a bagné, on a soit qui a bâtonné. Merci. Ah. Tu as calé moi. Nathalie Bibiche. Ndio nakalo mubimba. Tukasubira akufile. Ndio selanga mawa. Nzamba zo kumesimuze abatamu. Okupa na avion. Ba uzo morsonini. Wapi filet bakala avion. Kala mutima leste. Tika mele papa. Kalomu. Matimo Alexandra kiso bande karate. Mais c'est pas pour dire ma Amma wato na tani Bibiche. Ndozo ya mayo kutakuma kutumana hiyo. Okufyo tigilingelo kote. Ah. Tigilelo. Ça va. Nabunda nakana mukena tikena musala. OK, papa. Moni makambo yo ngana zwi. Paso tozana ngo ndike tofandi awo. Tabina ndebo zawana. Sana ngote. Bino bozana ngote, bozana mawate. Oya kufia za leki na propre. Unga natikela libela mama. Nazo mona bino teme, nazo mona charge nazo tikala nangu. Mona mwana yo nazo nazo charge. Mawa. Na wana wala pamba suna tali na lilika kama waya ndelo nanga. Bibiche ko lilate. Je suis ton père. Yo nanga makila moko. Ponga na kalo musama makila moko. Kolela na yo kaka po basiba. Ozakolela nawe kupesa nga mawa. Na kuboko la yo ndelo. Oyo baza bande na yo. Baza bande bango yo. Donc en connexion na bango, c'est la famille. Nazana mingi ya kusala en dehors parce que na comme na bino déjà place. Boza makila moko.
ndenge na lingi yo ndenge na lingi pembeni ndenge na lingi mama na bino ndenge na lingi je ba mama ezopesa ngai yango na bien te ndenge olingi nga ndenge olingi ye no bana na ngai ndenge olingi bana ndenge ozolinga mpe bana ngai na ye ndenge moko te papa yoza mama makambo ya bolingo echange na yango ndenge kalo mokufi deja eza makambo ko décider ko tout je prends le pouvoir de A à Z. Bon, je me suis passé à sikoyo il faut ndenge zali wana fona ba salaire na bino fona tala mama tala yango aje ba ko modifier ndenge nini soki zaki bela kulinga kupita mo mkepo tala to bandile makamba zero soki moi salaire zaki ko mata moi 1000 fois ba kitana no totala ndenge nini to kuzula ali voilà bo richesse on peut biso monika voyez excusez papa ngaji depuis nazalaki na wanza nde na yake wanza even nazalaki na 10 na 8 esali combien 18 nde na ye na ndako oyo papa afutaka nga mbongo naliaka awa nalalaka awa nyonso nasalaka awa sikoyo ntango nzobetela biso mai ya ukritisa salaire na yide nini mbo yide kwa kuzala bien intention oyo ebatami na nsima ya yide uzoloba wana eza nini mama zela papa na répondre soki patron na yo azoloba batiaka biloko te soki bapesi yo ata na parlement nayebisaki yo mamoloko nayebisaki yo chambre wana mama na bango babe kotia biloko bilamba na ye moto akota sote bilamba na mandronyata yango wana ekomi yanga na ndeni bebe na ndenge ye nde mama ndako na yango papa excusez c'est-à-dire bilamba ya mama nyonso mafuta bakaza mama oyo ya papa na ba bibombe na bacravote nyonso ekomi ya ngai bango bakuzoya nani bakukamata ya nani merci mama nakanisi bocomprendre déjà ndenge tovandela sikoyo parce que biso tobandi kovanda awa esili donc ndeku yapo eza kutufana sama tobandi kovanda libela tobandi kovanda ensemble te me biso bakolonda bino bokomi kosala epai na biso elakisika nakomi mwana mosala na biso estce bokopatiente mponga naza paster bokopatiente soki bomonike ye baza sportif bokosuporte biso balobi yango déjà mama mais soki esimbi te boke ozima na misala mosolongoli bino na mosala molai nde be mbongo nde nayoki papa olobi likambo moko tika kapito soki esimbi te okosala soki esimbi te olongwe seke makambo ya kulongo eshanja mama alboko na disposition ya mama bandali parce que mituka il faut que je sorte nasala biloko na matongo inazwa na manati papa yesu ko ya nana papa bebe azana eloko te azodépendre na biso mona na biso biloko na yo nyonso bilamba na yo bandoko bona na bandeko na bandeko papa voiture wana msunga pe pati etikana na parce qu'il faut nazwela bino chauffeur parce nalingi bino moko kozala na volant pamba pamba il faut chauffeur tiers olakisa bino bokoyeba mama mpe akota auto école fo boyeba joze oloba te loba pe yo nasoba malili na nzoto ebele babiju ndeko nasoba te na non ok ça va mama sala congélateur limisa petit déjeuner bato ba déjeuner mom ke to bana ba conflit mutaza liboso bapara na ye bato baboti ye balobi ye aloba nini me bango baza olobati ye aza olobati teyende chala mwana naza chala mwana te mama bongisa maloba omoni nde ozala nazomona deja ide nazosula yo nde ozala fimbo na lobetela bato na ndako vraiment ebongi moti ngai bonana bana tala poko moneti na pilote mbongo na bopesa te jolo le 20 bisi mbongo na oublier ça va na olo wa poko na ngai po uti na l'aise na boy to papa to zo bongo te bolo wa pardon na nini olela za no convocation to ba cadre kwa mama papa sangwa avion oyo ekoyaki papa oyokaki yango te ya yango bana ekokipe ngai nakopesa ngai mbongo nazalaka na retard ya ndako te papa ya yango asa kufa na ye
So yanga problème eza wapi? Nga na posa mbongo na boko la bana ngai na ba koko na nga. Oningo sala nga nini vraiment na bomoto no. Yanga le problème eza nini na kati. So boboyi bolongo na lupango na nga pesa nga mbongo na ngai to bovandi to bongo te bolongo ka mamoko. Abi ma va bimawa fa pesa nga mbongo. So bongo te nga na bana ta nyo njani. Pourquoi tu es fatigué? Hein? Surtout dans ce dans zone ya on zone ya lemba tena zone ya kurai. Non vous va liti comme suzo e baté. Sina uyebi kina wuti wa. Loti papa lo pongote. Osinga mbona yanda. Abi mi conseil pour ça. Tozaki batuka so sandisili lelo na tongo to futi. Mais lelo to komi. Mais madame. Tout ce que j'ai, hein. Et puis, on a défiant ou il y a au déf. Tu sais très bien que ces derniers temps, en tout cas, la situation n'est pas moins interne. Puis ça, il y a le reste, on va voir après. Tirbo. Hein? So banga ki odefi ko defa tirbo. Nga la pesa ki o $40 ya ngai na simbisa ki aventure. Hein? Ce que je suis bien niqué, odefi na biso ko odefi na ngo côté ni. Écoute, oui bien qu'autant à $40, oui bien que jusque là, ils ont porté une main forte parce que nous on a reprendre l'activité, on a bande de touches. Tu veux que je ramène le Kotawa puis bien tu veux que je devienne comment escroc, bandit, voleur, un bon côté. Ah bon Tirbo. Si vous avez comme voleur ou bandit, on a la CPI. Ah bon? Oui. La CPI on comme ta voleur, on comme ta bandit pour ou laisser un gars futa nda kwa batu. Na rozana ngo esengi. Tirbo nini ko ozo raconter na. C'est ça. T'en as marre, tu es fatigué au lembi, mais tout le bas que tout ça n'a pas tout sungana. Bible et moi c'est ça aide semblable à mon bali pendant que mon gars n'a pas que yo moi côté famille bino moi moyen que my consort oso prendre relève jusqu'à ce que moi je puisse me débrouiller autrement. Ah tika ko buzo ba papa ti wapi yebisanga ki mobali na kati ndako ezani biloko nyoso ya ndako te vandi oyo Tirbo yayo nini eza awo yo kakata soni ko papa hein toboyite yo kakata soni nyoso même ça ta fleur à pamba ya ndako. Oh ne dis pas ça. Calendrier on a yo mtu kinango. Calendrier wapi oyo cadeau ya générico me ridiculiser parce que je n'ai pas. Yayo papa umunde eza boyko komikanisa te kende koza nazo kitisa mobile nanga non. Na la posa o prendre responsabilité ya ki mobali na yo même si so tozongi sima mokongo na nga famille nanga ba ebike tout iza ya nanga kalumbu mbongo na ye yango esomba biloko oyo na la posa mo valeur na ona miso abatu papa na nga so nazolo baboya ezake ozwa courage mobali nanga obanda koluka lelo ndako nga na futa kolia ngai pauvre moi si kwanga tandi na komina Oh mais écoute mais pas jusque là hein. Mario. Oh ne déborde pas quand même madame hein ne déborde pas madame Kalamingité n'a reprendre relève na robano sala musala na biloko no nyonso ya na soma na bimisango derrière na zonda ko za munene koleko na ucha biloko je vais te prendre en charge na futa ba nyongo ya ba garantie biloko nyonso sala et puis c'est fini tu ne peux pas être ridiculisé bien Mario hein musango ko zona ndako je vais chaque fois la télévision relève tant que homme musango na ndako Soni abatu tinga la tambola ku sona zakata yo papa mbena o ka soni nana yebi yango te ke yo ndongo zano zo dépendre na ngai mais on ne vit pas pour les gens si tu veux crier Zoami comme na ba bafle matin la batole pour dire que mon mari n'a pas de travail et moi je m'occupe de lui alors matin la batole hein quand je te dis que na osala tout na osala ba dema ko vanda boy ba contact ba comment on ba téléphone munga na tanga ba document dans un peu partout mon collègue sourire je veux que nous relève il faut pas me prendre pour un idiot ou comment. Et je n'ai rien, mais oui, je suis intellectuel. Un jour, je finirai par avoir quelque chose. Et ça, soukelo kakawa, na liboso télévision. Na la beta poussière musu baza libongwa, baza intellectuel. Hein? Yo de Ernest Okaka on va la quitter la télévision. Boy, ba chaîne nyoso yeba yango. Na onga la yebite. Bref, je ne mérite pas ce genre de bêtises. Ah bon? Ah. Je sais.
Ngangola mutu botemi sara pe. Mama boka omoni e. C'était tout sur la toute partie de la Il y a un temps l'autre comme maman la longue. Exact. En tout cas, vous avez basculé au 4 na Christ. Olobi? Vraiment, vous avez basculé au 4 na Christ. Merci. Sur la Christ. Vraiment. Nga comme un évangéliste, je t'aime Kanine. C'est quoi là? Mais bon, on va comme te cerner. Bilo bigolia bang. La fille à catalogue, amour. Manzamba Zalokumu. Ma sœur, viens m'inspirer quelque chose dans mon ibino. Amon bozubi na nzela nzela bozu sala badiloko mo bantuka nzamba traditionnel comme okati bino nzoto eza nzoto te bomi kosambwisa ngo boyeki eza nzoto bokucango na kati ya losambo bokucango na église bobinela ata nkolo mabina ezala ta ya nkolo ya bandeko nzambe boza basi litoko talanga mpe naza mobali litoko boninga na simi bible oyo eza pamba te nzambe alini bino nayebi te soki koinvite bino place oyo nga na priere nga na priere na église moko eza na nsima na église loe oza mpe na séminaire moko ya une semaine nayebi te soki oyi kopesanga ata baadresse na bino nayebi te soki ndenge ope na l'église na priere ati jésus je t'aime jésus je t'aime ezalaka bi mama ke écoute na bomba kinanga asembela catholique bon moto oza na église na ye mabe nde tosembelaka te frère mais tokosi oza ta na lisolo moko ya bien mwa cope moko ya bien ya lart mais tokolinga otelemisi biso neti kaka neti donc maman vraiment ekotaka nango biso te frère pardon olimbisa biso topesi yo respect topesi yo seconde mon invité bino ata une fois papa toroya na biso te mpo motu na biso oza na église na biso ezala surtout na butu na chetemba soki eza na chetemba te na 3615 ocomprendre côté église na biso ezala so epe wana te na espace chez alolo mponga vraiment na église nayebi te so eloko nini nakende koluka papa nananga bien nananga bien ndenge naza boye naza na bayaya na ngai nanga selebula kati na kati ya lwanda restaurant monene lelo soki naomona te eloko nayowana parce que amonaki mpe nzambe selebula kati wana naomona te eloko nayoelonga ya nzambe alelonga bamesela be nasambelaka na ngai tomona ser nzambe sala vraiment kati na bana basi mibale nzambe bamona elongilo na nzela bazokende oyo seigneur oza lokumu oza nkemi obomi na yango bokote nakendaka ambiance mo ezali kuna tikatiwana ezali kitakita yaya ankotaka biso muyakasi net ya nde nalati bilamba pene wana ebomisaki wana robe na mokuse na doni ya otalanga te ya bbc pardon na bosala ya ata moto amoninga te monanga bozomonanga te motolaka kondane na cuisine aza mama mwana etike bibish soki tata na yo na mama na bamutu bazalaki na mposa kolia biloko esika ngai nalinga kolia biloko esika oza bio bibish andima kuna maleme nyonso me bilamba oyo yango nde nalobe na olata na poko oluka ngai na makambo mpo anini me nalobe na olata o na poko oyoka ete ngamu nabengi otamutu abengi oyo moto apesaka moninga libako oyo alamaka kuna akipaka mamba cuisine nani mama bébé to eza tourno nini tourno olamba olobaki nani akabola batour na ndako na kamwe mama bango baloba elo te non mais monsieur le directeur mon frère s'il vous plaît hein
Mais parce que vous ne me comprenez pas. Bon, ce que papier on a attendu ni lisusu papa. Hein? Naya qui n'a pas si dossier vraiment dans ma bouche na yo. Hein? Vraiment je suis quand même moi nenus. Hein? Tu me suis quand linga ngutoni vini. Naza quand même ndego na yo na ba nonyo ko maboti wapi na pesi papier na maboko na yo papa. Ce que ils ont na attendu ni linga na bisoka ba situation nyonso nazo vivre papa. Ah vieux. Mon bambouji njuku bouger sans problème. Mais ça la dossier vieux ça la dossier ngana banda boulot yebi ngai vraiment na ba document ngana ko na ko nyoko mabote bougi njuku ko sans problème. Wo enza no dossier. Jumu koloi. Hein? Ah, je compte beaucoup sur vous papa. OK, toi ça dit de la bonne vie. Ah, et aussi Simba. Ah. Faut un espoir, tu verras. Dans peu de temps, tu vas voir que tout va changer ici. Au bandit déjà. Parce que nous sommes on a été sur le groupe de tabac. Au bien le qui l'a bougé. Oh non, bougie les tabac, c'est mon vieux là, on a notre dossier dernièrement. Ndazo bet là-bas, comment le baguette dossier, zo mon a tenu, nazo insisté, na mon nenga zo le ben na comprendre galigner moi quelque chose. On a lobby, na bougie na on a reçu dans tabac, on a reçu ba yo ça dans dossier na banda musala. Espoir les a place on a zo banda musala. Oui, bi premier salaire na ngeza la combien? Zela, on a surprendre yo. Moi nzambe asunga batata na kota suka. Moi je ne serai pas toute la vie dans la ridiculité. Tu verras. On a qu'un sur les bancs de l'école, pas maté quand même. Moi, on a un botamité comme aussi la plus. Ah oui, Balanza va vivre un espoir. Maman, au moins, tu n'as vie sans un espoir, tu vas perdre beaucoup de choses. Il faut un espoir. Moi, je crois que Dieu existe à Rosungangai. Ah bon? Ben oui, j'ai étudié. Je ne sais pas si tu as un espoir et comment les leçons avion quand il est eh, Leki. Et comment le quoi maladie mon koboui. Avion quand eh, Leki. Wana vraiment, ngale lo er nanga yangoyo. On est ngana keni. Mon kolango yangoyo. Mon car un espoir. Voilà, ça rêveur, maman. Ngala ça rêveur. Ah bon? Oh, là, on relève, nous allons promettre. Merci, papa. Ngape na zo zela. Ngape c'est mon anga le leçon resume ça na ko CP là. Ah oui. Eh, na lo ngana bo umba ko lesa mukolo bo mikonu so. Oh voilà quand est-ce que tu exagères. À partir d'aujourd'hui, je ne mange plus rien dans cette maison. Comme ça, on te m'a quitté. Je vais commencer à aller manger et attendre un restaurant ou bien chez mes frères. Bonjour. Hey, bonjour. Ya ngai mwana mama ngai. Eh ya. Ya boni. La forme? Oh. Non, ça va. Qu'est-ce non, mais beau frère. Et là, beaucoup de signes à four. Non, vraiment, je ne peux pas. Il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup de courses. Alors, fais ça, beau frère Kitty. En tout cas, nous avons et comme il dit, côté na kato, côté na four. Pas, les robiments, obimino la lipa. Obimino kauka pa, mutomino la lipa, nzoka, ndago. Legitika nako simba yo zelo ko sepela ndango omoni projet oyo le baki nanga eloko na Alexia parce que naza na déplacement mona ina tala mwasi moko ba uti Londres baza mona kwa na binona ko deuxième parcelle Rose tu papai aye na ina zotala parce que tuzona traiter mo ko sala wana na dingi na canal na ina zo ata 20 personnes ya famille na tinda na Londres. Qu'est-ce qu'il y a de pengai? Nazo sala projet be na kekuna. Bakuna ali bobala mimidele na mimidele. Alitango bali mindele, boziba na mindele wana botindi awa. Bako babali awa. Ba bot na batu mwindi basala ba meti. Donc alito changer mboka mwe modele wana. Papa tu wazima mindele. Ya utapira mbali na ngai nakutala nani mobali na mandefu bako kanga kasi rebelle. Il faut diminuer comme ne ya boni boy ko ya. Il faut changer formule comme ya bien. Ngana lekit. Allez beau frère. Tomona na lekina. Ya ziza non tenaza problème ya. Moto na moto ya na zatane lokote. Ni na vivre sur tal. On dit ma kutu te ya. Ton grand frère Kalombo azaki ya nga no konyo koma boite. No kolela pona nini. So na ebise kanga bi ya e passe atindi jeep.
biloko ye mais banana tika na oye ata ba provision pour bata moi qui nanga faut comprendre tango azalaki lui il avait ba contrat ndenge mususu ngana kuti ba contrat ndenge mususu makambo ngo kasa kindoke koti na kati mbongo zo ya susu mingi te na ukabula ndenge nini charge na zana ngotela mwasi na zana yo uzobona telefone kipe famille na bango bakona bango pe ba utakipe mboka na kolofuma ba ye na ndako zawana donc nazo fona supporter bango fona kipe ba tutu metela siko na des promisseries moi ngo zo bangana ya okipe ba koko na bango kipe mwasi na okipe famille mais c'est d'abord famille na yo eza asima ngai d'abord la femme na sali sa mwasi soki makamune esili pas que total famille ya mwasi nanga makamune c'est la beau pia esili na baluki na bandiko tala yanga moko j'ai des problèmes sérieux na ça ngali dodo na kufa na ngaka boy po yo supporter famille ya mwasi na yo ya ya na mbongo te je n'ai pas d'argent ngako na za kutu bilamba na ngamo na sombi na nute tabimi na mbongo te vraiment j'avais $100 mais et 20 oyo merci nazo pesa yo te parce que yango na kusomela karibira pona mwana mwasi on fona tambusa ye ya boni boye ça te mbala liboso zonga nzembe na bomo bono za motema debo vraiment nabi mutu aza na droit ya kosala eloko nyonso na ndako ezanga immortel ezanga mutu akufa te wana oatika bitike te ezanga omoni mama bota yo na tata na yo soki bango bazalaki na posa koliaka biloko ezika eza vie ya te eza masasi te eza mpe bana na nga te non larisa no bebe to jamais bana na nga bakole biloko ezika tala nayebisi yo bibishi oza na tour moko te na mutu alambaka na ndako eza yo ngai nakolia biloko mo moloko alambi te ngai oyo nene basoi to nasala nini chaque jour mokolo nyonso mpo na yo eza cuisine mokolo nyonso mpo na yo eza ndako bandaka deja okota na cuisine balola biloko wana mpo nazotinda yo toke Oh, bah, le meilleur mec, c'est un moussouli. Nani zo tata. Mutu pas zo tamola zo kama kolezo chacho za bina okuta na nambutu. Wapi mutu? J'étais. Nzambe asali bato liboso nzambe asali. Merci maman. Tamo nzambe asisi ko sala bato. Nde satana po Alexa nzambe kaza satan ya solo mutema mabe. Abina nzambe zana na sala mutu. Wa mona ke ngabe na neti yo. Ayo sala yo. Bima. Obi yo ngala mona omoninga ndenge deja na moni mikolo fona banda deja ko kendaka na prison makala na ndotiki la ba prisonnier moi biscuit moi bombo pour kalater na mona ko sala voisin. Oh maman tant yo okota kuna ba blé yo te. Voilà. Olani. Ozolela nini? Na sali nini polela? Ba ouais, ko boma ba pa. Ma ouais. Kota na ndako, ko la TV. Zwambongo eza na kendele nga tina gande. Somela ngabite kute. Obite kute kwa nana na oliango. Yo. Mamulo. Eloko neza na porte. Fimbu so ikomone na na ba pete. Voilà, bosangani, bosangisi, bovandi place moko, bobandi kolia. OK? Kota na ndako banda ko zwambongo na oselo. Maman sisa olamba kasodina. Non contrôle man sisa. Ngala solo ba yeso ba ngala sisa. Ngana solo bana solo na lobi ke ndako soma nduro ole yo mwa mulo nana siko yo ozokengela ni tana omona présence na bani ko tanga kombona kamwe mama bandele nana koliando yo ye ne logo etele mana sege makamba kulie shanja ana nyandun boni musoto nde yo pena yo kati uzolo ba ombi loko ngana lamba kabasoye kota tatu kalombo na visa baba ndaki kulia yo ya ba boma bango eza nini excès de soy. Merci maman. Ni de boma soy. Yo kanisi munene za batu mi bale boni musoto bo. Boniko. Na kuku sinye yo. Na chaque dimanche. Nando etiki na bato makala biloko. Kelo zo lamba wana tindi yo. Be longola bilambo yo. Kene mutika bebe. Bebe ni. Keno zo mbo wana tindi. Keno zo mbo wana tindi kele gambela siko. Osema ndunda obo ole bino misaka. Bosali trio bolie. Kuna nini batu bazaka soko utemba kuyo moni mwende ufungo limisu kuleka nabisa batu tomona mwende ya petrol. Ngo yeba ngo te onde lelo. Voilà. Na ya. Na sina Rwanda kumulinda koma yanga. Kupusa na kate uzaka boya kubamba. Voilà, chance el molimo santo como sala. Maman, tika ko discuter na oyoyo. Yuza niveau na ete. Ete ni yango chako. Tele buelo, tele buelo yo, wabota.
oya na âge 18 ans mo loba na moi ozati na meno bébé ozana menopause kaka yo nazomona kolongwa na muloko soko sali su 10 jours na ndako lobanga fia te soko sali 10 jours na ndako lobanga fia te wana baba futa menopause na ngai bo futa ngokalo balongo na ngai yo nani ye mukolo ndako wani musoto boy bitula wayo mama boni utravaille munene mama boni mama uyaviete tokene wana tala kulaji wana bango kaka boni nakolatisa oyo lokola cravate yango koma yamba bapaya mama olobi nyonso bibishi aza te bibishi mono na bidefa defi oso nini momolobo vraiment matanga mpenza oyebi numéro nango kobenga ngai te vraiment oyebisanga papa kufa na vie na visa ozonga na likambo obomanga na moi oyo mama tika sangwana yaki atatu atakuva na omoni mutuka likolo wana ebetaka kano avion ebetaka kano likolo bongo bibishi bibishi batendi ya musika boteka lupango oyo mwasi yaleki ya kalombo mwasi ya yaya ya kalombo bayawa nde bakonze batya guvernema sika siko ozala nde général mpo bazopesa rapport mpo si sekokutia biso minio tokende ok matanga esi eleka en tout cas tokunda ye malamu biso mpe torite biloko kitoko okende malamu torenye mpe na kati ya ndako awa naza besoin bibishi makasi aza te natindi ye na gambela mama bopesaka ata numéro ni ya porte azaka nango azaka na foni na ye momulobo biso toloba yo mposo oloba mama aza mama mokoloko tika osala ye boya ta yoloko aza na foni na kulolosooka te sala dipo mosusu aeza dipo mosusu aye mama kolanda ete ba responsable awa mama abiso après biso bana ye liboso papa abiso kanda ye biso ke bibishi aza na telefone te biso nde bato koma korenye awa ndako eza ya biso aza te makasi nazongi ke malamu nzambe oyo oluka bibishi mama naza bezoni makasi nayebi soki koyaka te kolo ndako nga koyaka mama problème eza te soki oza kolo ndako me naza na besoin ya bibishi voilà kende malamu kende no malamu mama azongisa moloko wana awa te naza besoin natikele quelque chose kulela te mama tokeye kasi yozwa ye te ulokwe yaga yaga mulokwe oza kobanga nini bino lobanga te bebe tona lobaki osurveille biloko oyo yo kokoza ete exemple okoza ete exemplaire na mokili oyo asete yaoza motema mabe za na motema malamu ko iloko ya josé makangila na londres a motema malamu asungaka bandeko na ye atindela yangako benga ye atindela yo lisusu bon Il y a un problème Non, beau frère, moi je ne comprendre. Il y a quelqu'un qui est Londres, il y a un tambour na kisata te ayebi na mukili malamu te. Mais nazo zo yepo na tambo c'est na comme ça na maluku na kikole ndam. Je n'ai que $20 pour usomba karibira. Mais na bila kutindela imbongo lobby deke na kumi na moni bambonga au grand frère tikini ya petit frère na tango ezali na fuku ndambo na pesi. Je n'ai rien pour le moment. Mabeni na sali wana. Ata motema na lopa mtu na yepa na bino pona osambusa. Ya yo mati niveau. Ata ku escalier ko zo mata boyebo ekosa. Oyo motema mabebo ko ya masasi. Ngale na zo nyoko mabotande na komusila. Mais siko, zela, ozana mbali to ozana mbali te. Mais oyebi condition mbali na ngai. Mais condition za nazila. Na
nalingaki parti ya ndambo ya bilanga wana weza na bakongo nakotina bokende vanda kuna comme ça comme botalaka mbongo bilanga bozwa bolilaka bovanda ya masasa yeli pochola nalobi bangi pochola ya masasa eloko ozokanisa ndenge ozodonda na libumu wana ndenge pimiyo na bashemise malonga eza ya nanga kalombo okina yo eza ye oyoki okasute mbongo kala munalia kangu pamba te mbongo ya kala munalia kangu pamba te nalia kangu pamba et puis na biso eza ekila ozo mbongo ya ndenge odondwa nango eza ekila mala kozo mbongo oza ndoki na nzimi oza bamotema mabe na yebiso lokola ofingi ngai osambusi ngai non ça va nalobi no merci beau frère non beau frère ozokipe na yo te ça va non bosi osalaki plan na bino déjà mpona kosambusa ngai l'impression que c'est un problème familial nakokota ondeni ozomona leki na ngai moko azomake nga devant yo ozopesa ye ozopesa discipline moko te non ça va non ça va merci kota na entre d'abord entre kota na kota beau-frère. Beau-frère. 2000 ou combien? Non, c'est bon. Nakotine la non bon et pas moi. Non, parce que je n'ai rien. Il y a quelqu'un qui vient de me refoutiler. L'orgueil, ouais. Maman, umoni ndenga zabo zali kamba kubomba te. Papa na yo na mama no baza papa biologique, science biologie. Yaye. Mais ba woyo bazaka kamba tout simplement les gens passagers ordinaires. Yanga po papa na yo azane te makila ya mini. Akumele mususu abwa. Mais ya mutu mususu akuzonyo sabwa kana maya chena mno kwa passe. Yaya, bébé. Uyebuka na dinga komenga babocho na misu na mama kambo yesana kanga souffrir. Esa pala kana ngote. Esa kusoto na yebike okunyoko mama. Yesu kutu mwana nzamba nyoko maki. Ebongo yo iwele kaka mutu nzamba kela. Ngulu mo bekuto. Un simple ngolo. Kanga mutema. Ba usale ndenge ba muni. Utanga kelasi. Nzamba kusumwa ishuru kubana bubali malamu kubata bana kitoko bana minene bana pembe misusu bakuzwa. Alungula ndeba susi mulopo. Elo uza ngoma yini susi. Susi kukondi so eliyo zoto kondi komi malika. Balubaka mwana kufa na kata ya. Baba. Balubaka mai. Umoni Bible zoloba. Nade Eric divisé par 3. Umoni Bible la Bible déclare. Bien levé dans le Seigneur. Ta Bible zoloba. Bana mambo utelo basi. Umoni Bible. Bazolo makamba Bible mabeli balubi wana. Il faut il faut sambila kabibishu za mwana moku yeme la kazambe. Lushambo de kinyoso. Umela kajamba. Si tu jamba ya Uganda zama kasi sengali na mwana mwasema la jamba te. Zoma. Esa mboni ya ndeli biso. Zoma. Kutika na bino na Yaya. Comme ça. Bible kubusha na. Elo nyama bena sali binoko ofika. Kubusha na Bible ketangu nyoso. Na sali binoni. Uye. Yo masali. Nasali yo nini? Yo. Nasali yo nini? Nasema bela ngoma na ndaku na ngana sema bela. Bona tongo. Mama tongi na ngayo. Bonya na ndako te botongele nini kasi? Na usala nini nga? Elo nya mabe na usala ngai. Elo na ndimi ko soma elo mwana wana bakisi. Mama beyo. Mama azana bakisi. Na yoki. Azana bakisi. Azana batetra mwana. Obanda otonga mama biso na ba misala bobi aza mutema mabe ye alobi ke yoko kala mutema. Kana yibisi yo baba. Toya kibino. Eni. Bana kama kama Bible. Nala soko mutema mabe. Sobi ngapi nala soko mutema mabe. Mena yo kaka. Omolo kwa na mutema mabe. Lelo somo na mutema mabe na. Amona kama. Jamais la cesse na kwa. Acha nini mwana watoto wote kuna nguru boy. Mama. Omolo sawana. La misazela. Omolo wala ndo stali wana. Ngai. Blandi na mama sakono ndala na blandi na mama. Kamara na blandi na mama mo sa Paul na kati ya Swiss. Mama na Balbine. Aibisinga bivia.
mwana oyo ebeli mutu na makolo te kobonga yo kabindima ndima na bima koli na mema yo omona kokene na oyo omona kokene oyo libela ushana boyisa malamu te bebe to bien te komona ngatena yebi ote ote ushana boyisa nani na dai komona yo te to c'est trop oyana sute kena yo kena asuli kolo ate ata lokola nini moko boye osoka ngate yo babi kena oyo basupinga Jambe aza kumona toujours Jambe azomona makita obo zosala ndako na mutu afuta abino mbongo ngai yo nafuta abino mbongo nafuta yo te so bien mama bani na ndeli boke vana amakita mwana oyo aza na kisi mama kaka te mulubaki aza na bakisi badolakane banitala kutatika foni na yeba nikutabi bakumbe mama kana bitia kuluba kumbe mama te muloko nda aninga banda pekisa rubika tutonga kana bi ngana pekisa mabeni mwana kushade na kukumeka te natonga mama mama kosi muloko yo mto bandaki yo Seri, Lola mwana. Lola mwana. Oyo asa enfant unique oyo azwa voix ya tata na ye alongola ba déchet ba santé mbwengi to alongola pakela na foi problème ya papa na ye. C'est Lola mwana. Baza tete na kisasa. Batu ya boy ici 6 mois le président de la République. Oyo Lola yakapa, oyo ya yoba, oyo yoba. Je peux le faire. Ouais, baza mingi. Lola mwana. Tongona ni. Eh bien. Ok, on il n'y a pas de ça. Bon, c'est là, on peut visiter vos dans la boue. On l'a fait pour le temps, coquino. Nani. Bonjour. Il y a un calcul. Allez. Ça va. Oui, ça va. Ndakunayo. C'est juste le début. Nalingaki nazwela yo ndako ya 3-4 chambres. Parce que ça ce n'est que le début nazotala parce que nga naza nazuwa nde naza. Naza nazuwa mabenzindi kuto bien. Eh, chéna idi. On dit la femme calme les mauvais esprits. Mbona kuza na kanda msomwa seki toka bimeli mona kanda si elimu. Ako kuza décision ya mapembe msomwa seki toka bimeli mona décision neki. Vous êtes pour la mienne.
Miel, bébé musicien, oh miel, musicien, mais non, mais oh miel, non, je t'aime. Moi aussi, bébé, je t'aime, moi aussi, je t'aime. Principe, moi, on a un amour caca, cause de la bande. Après, on sait où là, mais quand il y a une bande, na ko linga banda te do ba musu ba mona se be na banda ba kutana bana ba ti no no ko kana ngati yo mo ye be na za na ba ti ka ni na kona yo oui tu amènes encore une telle na mo pin o fo la na ti ya kana chi tata oui je vais te dire pourquoi hésite? Ah. Bébé. Oui, mais on a encore raté pardon. Oui, puis ce qui n'a mesure là comme moi c'est inventé. Yo me donne une tchananda. Bébé, mais il n'est pas trop tard. Au bébé, au long où les gens ici ne restent pas. Et moi, je suis là. Tu es tout le temps. Non, c'est l'embrouille. Je vais te promettre une chose. Encore un peu, au bout de notre mobilité. On est dans le bout de notre passe sur cette mobilité. Quoi? Les zones c'est 3. Non, c'est ça. Comment on a pas prophétie? Amour. Ce que vous tenez moi dans mon bal. Je te fais un cadeau et un appartement. Non, moi côté mimi balé. Je dis vrai. Moi c'est au bout de moi mon côté. Au plein d'aller aller moi dans mon bal. So, au plus que moi dans mon bal, je te fais un cadeau et un appartement. Bébé. À condition que non. Yé bana. Non, quand c'est pas grave, quand c'est pas grave. Mais you got one of my body, quand tu fais un appartement. Puis moi, je suis surtout que tu es là, je suis dans un futur moment. $20,000. Mam nous vous avez $20,000 dans d'accord donc au bomba na yo. Ah. Zandoto. Merde. Sanga boy koti bo. Obi ko ba to kama mba. Obangi singa motema ngaka tikuto zena $20,000 na ndako. $20,000. Na ngwazo peswa. Bana mama ouais. Pourquoi maka kolota ngona ndo $20,000. Là les sous solo ta 40,000. Nangai tele makasi tele mama mutsola na kovana madini nini vanda ya nini kasite
Makelele Toza Boutou, calme-toi d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ni. Toza Boutou, explique d'abord, il y a ni. Siko, non, il m'a nzembo. Il m'a nzembo na selo côté. Na comprendre makulu te kamba mobokeli ngamai. Azobeta ngai na bana e. Na bima lopo na kende, na bebisa bon lopango bakofinga ngai. Na bita sali nini. Na tuna sali nini, na tuna komi nini. Suka kata oteme zoki na minzo na zongi sima na linga kutu bongo te kaka na butu oyo zana changer na kuno changer te na kekabu kaka na butu ongano ine na zoke kozongi so ini bo na ba papa no Madame ta cheritika hein non il faut pas qu'on se la makamu toujours na dans les colos Toza Boutou je veux pas quand même te laisser sortir au Kenobima na moi na Boutou boy c'est pas prudent, c'est pas responsable. Toza Boutou, tika la lobi na tongo. Dormons la nuit porte conseil comme ça. To réfléchir na tongo qui est la lumière a bien trouvé solution à problème. Tout beaucoup nazo les laza fatigués boy. Ba kumoni kisa papa. Papa non kufe poanini. Kufe poanini la nyoko mambo poanini la kata oni poanini. Esili benanga esili tikolela bingana yo na tongo inde tikule za loponga papa na yo oza na droit ata kusoni na miko pokola makala yo kaka eza ya papa na yo comment émotion na yeka lobi boy aya ko sopi na bana ba ko kana yo bana wa ba chabote wana lobi na nga bazwa ah lo bate ko robeta ofinga poanini na kufanga ekene okufata okupona ngalo ka ande na ebiso ndiki papa na lobiso ki papa apekisa kite ngale lokala butu banga ba mpomo ba sala ngola butu banga pe ba mona pe la butu ba retour mais lobi ngala ba ngona tonto kine inde on a droit tika olela allez bibi viens ici viens allez approche ici fais vite la bino c'est pas possible c'est comme ça liwa ezali destin mutunyoso ezama bongisi ya nzambe. Tu ne peux pas tout le temps commencer à pleurer na kombo tata na yo ya maman na yo, ça nous fait tous monter ma passe parce que toujours quand ça va bien fait na bango, ça nous fait vraiment mal. Alors tika kolela na kombo na bango, la vie a beaucoup de réalité. Ezaba non calme-toi d'abord, tika non kolela. Na bengyo pembe na nga po o continuer kolela te mais po o se calmer, calme-toi, je te dis calme-toi. Ça va passer. Lala, au kende bonté, lala, lobina tongo, bokena madame, vous trouvez solution en un point, un trait. Calme-toi, finis ma boulée. Toza Boutou. Ok? Ok? Madame, pèse une place à la. Pèse une place à la. Dormons la nuit porte conseil. Demain matin, on va trouver une solution. Parce que la minute ça muketa ngwa mukeka ko mona ngaba no nyokwa ma et pourquoi la noto suka bi papa les bandits karabo. Bonjour mesdames. Oh mais où est Johnny? Mais koka moitié. Oh leki. Ndengana yekaka mbala moko ale. Roger exotique. Ah. Pona bana nyusu ya poto. Donc ça poto mobimba awa. Yebisa bande ko nyusu ba ya awa. Même baza na chevaux bodot. Même baza na Roni Soubois. Même baza na Saint-Denis. Ba ya awa. Donc 47 rue de l'Hôtel de Ville. 95 300 Pontoise. Tout en face à cathédrale. Musikate. Donc ce qui est la gare. Maleme. Moi en face d'angao. Dans la cathédrale.
Simba. Ok, no caillou. Bon. Même l'équipe, même Iner, Yakana yo, tout est sali. Na rocha exotique. Et ça répond à la pontoise. Poto nyonso. Bah, il y a une pontoise. Bah, beaucoup d'exotique. Rocha. La chaleur du plaisir ne siffle oyo ya ndeke. La passion pris le dessus, ngana comité tanisé. Après l'amour. Donc biloko ya kitoko kwa. Donc boyaka bamfumbo ezali, bakwanga ezali ta makaya na bambala ya mboka pe ezali. Donc kitoko kwa. Ba DVD ezala kati awa. Tawa tout donc c'est subtil. Bokozanga loko te silage ezali. Produit ya mandefu, ozo abiki to kwa ngulaboy. To onguruta mbanga na yo na tonnes te. Jo ka produit ça wa, o pakulu kama lembe. Uto tamna no yo. Ya mo zo ngoma lembe zo ba mapoa le ko ta lembe ya mandefu. Ta mbanga ko bébé. Ja exotique na te kana prix oyo muta muto zo na capable de somba. Roger exotique. Roger exotique. Awane. 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 Les lions de Juda. Ndako ya biso moko bana mboka. Ndako ya monene pona kotinda biloko na mboka. Na Congo, numéro 1 à fret maritime. Na Massoua, ezali les lions de Juda. Adresse Nabiso. 31 rue Marcadet, Paris 18e, métro Château Rouge. Téléphone 01 42 62 29 96. Les lions de Juda, Pona fret aérien, paix maritime, les lions de Juda, à Kolongola Biloko non Nandaku, Ophélie, et Sika destination. Pour ça, renseignement surtout, Yaka sur place, na lions de Juda, 31 rue Marcadet, Paris 18e, métro Château Rouge, To Benga Bisso, na 01 42 62 29 96. Lion de Juda, Tozali partout, na Tour, Benga Claude Nseka, na 06 17 51 95 76, na Limoges, Bobenga Sele, na 06 66 55 01 22. Les Lions de Juda, na Dijon, Benga Léa, na 06 11 32 13 05. Na Évreux, Kotuna Soubi la grand-père, na Katia boutique exotique Parigo, 06 31 43 04 62. Na Forbach, boutique Afro Shop, les Lions de Juda, na 06 03 71 49 44. Pona kotinda biloko na bino nyonso na mboka, botu na ba carton, na talo nyonso, na Lions de Juda. Renseignements sur place, ou bien na téléphone 01 42 62 29 96. Les Lions de Juda. Et pas ya papa Aristote, biloko ekendeke, pe komaka. Confiance. Le lion de Juda. Voilà, Abala. Théo, t'es abala te. Carabane yemboko yo, bon. Bamiyebi ya pas un pas mandem abala te. Dit Ozeanga. Naina say lo mo boy o mokile comprendre parce que uza bolingo nanga. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Koba lukena ngamana na ngai. Izo sala bien te bakangi bébé to kuna ole to luka solution. Siko bébé to bakangi ye. Azali wapi? Azali na prison bien azali wapi? Ngana kusama kama mama yo to succès maloba na semeki alobini. Alobi akangi na mobali, soki bazokende na leta, bébé to akimi na ba. Mama, botika ngai. Mwana batu, banda vanda, abala kaite. Emuji moneka ni nzimbu zako. Tika bala ya mutu ya mbongo. Soko lingi kende tuna nzambe, nzambe. Yebisanga masasa zanani. Nzambe va te dire ce que je suis ndenge nazali. Mbongo lo bakate. Mais c'est l'action ma sœur.
Pardon, Daddy. Pardon. Pardon, Daddy. Maman. Alingi mpango. Tata alokoso. Lukela nga mwana. Lukela nga mwana. Lukela nga mwana na ebisi yo. Lukela nga mwana. Oyo na ebisi yo. Ako bimisa album tu nam na yeta bimisa album bana kutaka foto. Ah masasi tango dalaki na. Tango dalaki na. Lemba. Na Côte d'Ivoire. On a la gisa ya Côte d'Ivoire. Atara ya Côte d'Ivoire. Atara non. Il dégoré atotala kaka ya Maroc nyonso atala tina ko ya. Kaka siko toza na otato za 13h. Zombongo landa mama ko landa bébé to na mboka. Ba ko za musika te za pembeni awa. S'il vous plaît. Nakobeta uma kofi moko epuye ebele zo swa nakopiakula kopiakula. Aza mwasi na ngai. Ngana mbali na ye aza mwasi na ngai. Oza na sonité papa. Nana sonité ngai. Oza na sonité. Mwasi na ngai akima ndako. Bébé papa na papa s'il vous plaît. Mais c'est oza na. S'il vous plaît papa. Oza na. Nga mobali na ye. Nani? Tata bala ne mibali. Na ye. Oh bana, ce sont mes enfants. Baza mibale. Ce sont mes enfants. Oza na sonité papa. Monsieur. Oza na sonité papa. Nana sonité. Soza mutali boma ke. Bébé onan. Onan yebsa ngai. Dadi toko kena biso. Okamu singa bébé tondi matin. Oyo. Nit ba tu zo pena musika ba tu mboka mbala l'accès volonté. Oyo. Ezanga. Na l'accès sapato elongo li talon. Ah ya Johnny, moi mabena yo. Na l'accès sapato elongo ki talon tanto ko kitana ba montagne wana. Kuba jadi na dikambo na mutu te kati na mbukoyo. Kuba jadi na dikambo ya mutu te. Jida kuba ikuchali. Kuja ulila nini wo? Komande kuta. Komande bare kuta. Lukuta. Moi je yanga na pesa mo. Mama, obosa ningai. Mama obosa ningai. O bébé toté. Commanda, bébé toté vous allez pas sater commanda pardon, vous allez pas sater. Attends moi c'est ningai. Naki ne mission na ngesa compris déjà. Na location pas massas. Parce que nous avons bolingo na ngos yaki ndambo te na ngeti kalaki. Sina jo c'est tout. Tika sala zo sala mavungi ça zo sala c'est rien. Nga on a même ba ko pêcher encore basta donc basta la test ya bana. Pour ba ki basa yete loti. Enfin tout est prêt. Antabel Productions, votre maison de production et de distribution des œuvres discographiques, est désormais située au 60 rue de Doudoville, Paris 18e. Métro Château Rouge. Téléphone 01 55 79 91 99. Tout pour la vente des cassettes audio, vidéo, CD, DVD, en gros, demi-gros et au détail. Antabel Productions, votre maison, votre label, Ndako ya biso moko bana mboka. 60 rue de Doudoville, Paris 18e, métro Château Rouge. Et Sikana biso moko. Vos albums, anciens comme nouveaux succès, vos pièces de théâtre sur DVD, le vrai théâtre de chez nous, nouveauté chez Antabel Productions, au 60 rue de Doudoville, Paris 18e, Nakatia Château Rouge. Passez vos commandes. Téléphone 01 55 79 91 99. Antabel Productions. Doudou RTNC2. Salelanga fiche médicale pour signe clinique et RDC. Éloge na Pointe-Noire. Wapi ba je t'aime à 4h du matin. Etienne Noël. Nathalie Toyo qui t'aime au limo ezala en paix. Francis Kakonde. Jean-Willy Bunjala. Nakoma nanga misérable. Marc Tabou. Bandiaka mundele déstressé bolingo nanga. Joey Bangato. Bandiaka mundele libéré motema nanga. Johnson Keto. Elelise kisaka motema. Jordache Prospérité. JPK Canal Esopiri sengolisaka mongongo ya bolingo. Julingala. Cœur ya bolingo et baby. Po chéri babsence eleki. Lelo samedi mokolongulu aliaka mwana na ye. Bongo nga likambo nini boye. Nini vraiment ngai. Nakoma nanga misérable. Christian Lusakweno. Wana ya mawa misérable. Anyaka mundele libere motema nanga.
Manzaka mundele de stress bolingo nanga. Mami ilela. Elobi lengizaka motema yene. Eleli lengizaka loketo ye. Martin Boluka. Esubiri sengolisaka mongongo ya bolingo. Raisa Vambili. MC Riga. Mwana ya mawa miserable. Manjaka mundele de stress bolingo nanga. Nicole Vango. Manjaka mundele libere motema nanga. Nixon Laura Tendance. Elelise kisaka motema. Jacques Luminuku. Elobi lengisaka lokete. Esupiri sengolisaka mongongo ya bolingo. Salon Elo coiffure chez Makati. Oli Elonga, Kolo Bilanga. Bling, 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 Adishi Mongombe, poto na poto. Nakomananga miserable. Cynthia Foster. Mwana ya mawa miserable. Irene Yimbi, Meli Weida. Manzaka mundele desese bolingo nanga. Polo Mukandila Junior. Mundele libere motema nanga. Nadine Bolingo. Elelise kisaka motema. Doriane Nzolane. Elobi lengisaka loketo ye. Narcisse Djembo. Esupiri sengolisaka mongongo ya bolingo. César Pires. Delis Omomo, Sarah Langaya, Flavie Mouki. Nakomananga miserable. Babi Molebo. Anayama wa miserable. Yolande Mayasi. Manjaka mundele libere motema nanga. Anthony Kilandasa sur la piste des géants. Elelise kisaka motema. Rote Singa Vero Mangoi. Sengolisaka bolingo. Elobi lengizaka mu.